Oui, bonjour, bonjour à tous. Je crois que tu es dans l'ombango pour nous passer bino ba news oyoyo ezali ko disturb biso ba news oyoyo et tamboli déjà dans les réseaux sociaux. Je pense que naza muto liboso te pe muto mibale te naza pe muto ya suka te oyo ya ko diffuser yango na ba écran na bino. Notamment lelo tozali kolobela affaire ya Gaz Mawete par 12 les parrains ya makambo ya mabe ya Sodome et Gomorre otomona souvent ba mindele ba américain nde basala bloka modèle wana. Et alors Gaz Mawete le nouveau parrain ya ba faire ba mikama mitakala ya ba lesbienne ya kosangisaka bato na ba jacuzzi basi na mibali na place moko. Alors tokolobela yango il y a aussi des audios oyo ebimi ezosala rage na kati ya internet eza na film moko ya lesbienne oyo abimi fille wana lesbienne azali koloba nyonso tout elle a rien caché. La seule chose que je peux fumer, c'est la chicha, mais bilo comme makasi mais la whisky, mais la bière, donc quand on na bangi, na ba drogue wana, je ne peux pas. On même en drogue c'est ba okata biso live, ba okata live lobata poudre à pembe. D'accord, poudre à pembe. Oyo tango ya ki na olobisa chimel mengi express moi pour na so ba poudre à pembe mais ya mai. Na tu ata na kati faire pour na esala yo bi oyeba ndenge nini yango esalaka. Après, étape wana et tout ça, la qui cherche à dormir, comme on a téléphone. Oh, t'as la fille, je cherche à dormir, le bureau, c'est pas tout ça, benga, yaka, tout ça, la nani, tout ça, la partout, biso tout. Ngai na lobi na Gaz Mawete ngai na sala makambo wana te nga na lingaka basi na linga na mibali te a poser nga question ni o meka mo mi ba jana na lobi na nga na meka mibali dans nazalaki na âge il y a 18 19 ans aujourd'hui 32 ans donc je ne pense pas que si ma passé dans la meka et aki et là on a ngate et pesa ngate na tikaki Gaz Mawete na parce que na nozwa oyo asala yango bien internet ngana kalaka ngai moi ça ne m'intéresse pas express on a bien harmonie na téléphone elle a rien caché atangi eloko na kombo na yango. Alors fi wana to banana fi wana o atindeli biso audio bomona ke la fille aza lesbienne. Alors Gaz Mawete alingaki a recruter ye akota na click na bango par 12 wana basalaka wana. Donc ezali ekiri moko boye o basanganaka bana mibali ba 5 6 bana basi ba 5 6 basangani donc ezali lokola Sodome et Gomorre donc iko kipete oyo zui osali osei ozui otiki donc isa je manque même des moyens de s'exprimer. Ezana ba vidéo oso to tie yango na réseaux sociaux YouTube to Facebook a bloquer ba image na biso. To boko tanga na même ba koma ba substance o bande ko salela po ba koma na bande ko salela ba putulu to lo bango na ndenga na po YouTube akanga biso te. Ba bande ko salela ba putulu ba bande ko salela ba substance makasi ya komela po a perdre ba conscience ya kibomoto. Alors Gaz Mawete le parrain ya ba histoire bozoyo kawana ye muto atindaka bana basi ye muto atindaka na bana mibali notamment ba kombo to tangi awawa ba kombo o ezali penza baza ba impliqué na kati ba business yango za Sacha d'or o kombo na ezali eza na sommet ya makambo oyoyo Michou Pembele excusez-moi na Chimène Mengi ba trois wana bozomona wana bango baza ba organisatrice ba organisateur bakenda ko recruter bana mibali na bana basi na libanda bayaka na bango pour faire des histoires à modèle wana. Alors c'est le moment moi si wazane lesbienne Gaz Mawete bengaki ye basala ne obakaya ko sala. Alors ye a rejeté na ye a boyaki complètement bike non ngai na kokota na makambu oyo te c'est parce que ngai naza na nga lesbienne. Alors to naza lesbienne ngai yoma mobali directement c'est que biso mbale ekosimba te. Alors Gaz Mawete a yebisi ye oyo kokwa ko yebisa ye. Akoki ko expliquer ye
ameki ko faire convaincre les lesbiennes wana que akine plus loin selon ye. Alors tellement les lesbiennes wana aboyaki catégoriquement ba proposer même que fallait ba lokela bango ba putulu to pe ba masanga makasi ba mela po ba perdre ki moto na bango ba ke no sala ki Sodome et Gomorre na kata jacuzzi oyoyo mwana mwasi wana to tikela bien audio ngo boyoka yango. Fallait chicha to comment fumer chicha et tout ça to comment se maintenant bien ba fi que ngana sala makambo wana te ngana za na lingana basi jamais en couple et tout ça to comment te caler tout ça ah yo besoin rater tout comment c'est non à un moment donné na comme la fille en tout cas to bana ko so la bien na fille yango et tout ça na même comment il y a combien de filles combien de garçons au total to comment qui 5 filles 5 filles pour la partout na combien de garçons to comment qui 5 filles na 3 garçons OK continue na 3 garçons ouais après na en tout cas to comme na fille ko wana to comme so la comme ko expliquer ba vie na ngai to comme ko so en tout cas bien ala on a que l'accès jacuzzi mai ezalaki kotoka tout ça na bina a moko tokoya ko bene na biso na jacuzzi en tout cas c'est trop bien et tout ça c'est fiango lobi moi ça ne m'intéresse pas et tout ça bakamona bango oyo ba vie bango ba partout ya kotala na mitaka wana ngai intéressé ke ngai te oyo mwana mwasi wana abandaki koloba tokotia bodio mwa ndambu po permettre biso ya eloko nini boyeba ke no mabe ezalaki wapi surtout landeli bien omona ce sont bon tout le baka te ke no bazali bana basi bauti na groupe ya sila bisalu tout le baka te ke no oui bauti na zana groupe ya sila bisalu basali makambo ya soni il faut to exposer yango na kati ya media vie ya bastar eza nango vie privée ezalaka te soko tali ba vie oyo bana basi oyo na ba menaka soko tali ba vie oyo ba boom oyo basalaka oko comprendre directement que eza ba mbongo basalaka ba business te eza ba mbongo batekaka ba papa te ba sapatu te ba bilamba te c'est so ba mbongo oyo bazwaka to bakosa ba par 12 na bango eza ba mbongo oyo bakenda kozwa to bakenda kosala ba Sodome et Gomorre na bango ba place nyonso tu ezaka pona gaz mawete pona lelo ya gaz mawete te ezali basalaka yango donc baza ba agent d'ailleurs dans morphologie kotala nanu gaz mawete boye au moins déjà que non cimenterie de Lukala au moins déjà que non ce qui le côté impacte ce qui ndeni balobaka ce qui langage ce qui zakandeni wana na niveau ya artiste na lokola gaz mawete na niveau oya yo na niveau ba Sacha d'or Chimène Mengi Monsieur Pembele eza honte moko tellement que donc même pas diffuser yango to même pas bon tout na nomba audio oyoyo bon to kozonga peut-être pour to meka ko lobela makambo nyonso to oyo na ndenge zali ko se passer ba to bimika na lombangu te po za bato asila ba fille basala pas sila bisalo to bimika na lombangu te po za bango to bimi c'est parce que tozali ko condamner acte oyoyo et salami na jacuzzi mwana mosa lobi bien que non 3 garçons nus 3 filles nues bango nyonso tu baza na kati ya jacuzzi moko wana gaz mawete avec na garçon mususu basala ba Sodome et Gomorre na bango l'autre garçon na fille mususu Sodome donc ce aussi se passé et le cola bato la cigarette au filmer au filmer donc dans tour des rôles Sodome et Gomorre ezali ko salama ezali histoire moko ya pasi za histoire moko ya mawa oyoyo moi to kende nango musika kutu ko lobebele te pona ko bebisa mers ba bano ya biso bazali bazotala pona ko bebisa mers ya baba ndeko na biso ya basi me bali bazali ko sala. Et alors pourquoi ko kende ko recruter bato basala ka musala wana te po basala ka pona elengi oya yo lingi basala ngo po yo sepela
basalaka babiloko yango mpona bakisi na bango mpo bamata to basalaka yango kaka mpona elengi ya vie ya kosala. Vraiment eza pasi. Mais tolanda na baaudio oyo botia bacommentaire na bino oyo sa biso industrie na biso ya bato ya théâtre, industrie na biso na bato ya muziki ekomi wapi ezokende wapi. Omoni biloko ba par 12 oyo babiloko ba Sodome Gomorre oyo bamikonzi ebele bamiboma, bamikonzi ebele bazo ba dépression. Ce n'est pas facile, bofandi 5, 6, 10 personnes nues au monde de la mitakala na bino bosala babuzo ba oya bino bato mususu baya wana bamona kabino. C'est la benga nini en anglais? Bewitched, kibondoki. On est là pour exposer certaines histoires, ba bêtises à modèle oyo. To continuer ba audio tolanda. Accessoirement, jacuzzi oyo mai ezalaki kotoka tout ça na bina moko tokoya ko bena na biso na jacuzzi en tout cas c'est trop bien et tout ça c'est fianga lobi moi ça ne m'intéresse pas et tout ça makambo na bango oyo ba vie bango ba partout ya kotala na mitaka wana ngai intéressé ke ngai te. Tozomi na fiango to na fiango tozalaki moko yokana na soirée ya wana to vandi un moment ninga na telemi chacha azalaki en fait bato bazalaki kala kanga na fi wana kwa kosola mais on a telemi la kemeno na jacuzzi na kuti garçon na kuti 3 garçons na chacha na kati na jacuzzi na fi moko bazo ça mais tu comprends non loba ya bazo lalana donc chaque homme na 3 garçons bazo lalana na tana 3 garçons na bazaki banani na nani oyo yebi oyo monaki gays bete na de baninga na wana bazo na ninga na bango pe moko wana pe mwasi wana bazo lalana na kati ya jacuzzi moni bango tu bazalaki takala na kana bango tout et traumatisé na bien salon na comme on l'est là maintenant fi wana to yokala ki ne bien a benga siminga bandi singa a lui traumatisé tenga na sina mena nga de sala makambo na bango na mona kana sina mena na de na makambo na bango tout ça na comme avant wana même avant to comme avant na comme na bango na comme la frère na ngai na comme frère na ngo s'il te plaît ya ko ngai na zo mona soit ba ko genga pa na ba sala nga mabe soit ba ko zanga la force ba ko on a comment on dit n'allait pas sortir de la violente en fait parce que moni na découvert secret na bango et n'a participé je te dis soit ba sala nga mabe ba violer nga pa ba bomangai commentaire s'il te plaît loba ba otogenga ba violer ngai donc en tout cas j'avais peur na contacté frère na ngai na contacté en tout cas azalaki na mira ko yakate tanga linga yaka cherche à rassurer ton pas monter aussi côté. Voilà. Bonjour à tous. Je crois boyebi scandale nini o ezali koleka affaire Gaz Mawete avec ma complice nae azana Sacha D'or, Micho Pembele na Chimène Mengi. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe wana? Donc, tu fais des awawa, tu allez kolobela affaire par 12, affaire clic, y a ba lesbienne, affaire moko, ils ont disturb communauté congolaise. Gaz Mawete connu comme, on a de la place,